au Balandarabiso partout et ailleurs. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Yakato Lobela. Aujourd'hui dans Yakato Lobela, je reçois pour vous Gina PMF au Asala Ramoussane. Bien, to banana et moi longtemps, si le toza va continuer na ye, lelo na préféré ko yambela bino e bana poto betane masolo na ye moko d'abord privé et puis to resola masolo ya masolo ya Fabro et puis to beta pe masolo en actualité puisque to ebig brand des ana na marché et puis na Rolande en plein répétition bino mo bobiga randenge mambango tambolaka mingi to beta pe lisolo brand po brand des ana na ils a déjà en actualité quoi et puis album Pesa Royal album merci Eza Royal vraiment merci na bino bana poto bo pesa nga toujours ba force ya rosala toujours musala o bien na bosanité Tedeski Boko monsieur Vandou le producteur de cette émission encore une fois famille Ngalo famille Mwimba gros bisous na bino na gauche na nga na déjà na l'invité na nga Gina PMF bonsoir. Ouais bonsoir frère. Comment? À l'aise par la grâce de Dieu. Tendance kitoko kitoko ça prouve que j'ai vraiment ça kitoko et tolinga Gina PMF abetana no bana poto po baebi na bango Gina PMF et mais à éclaircir na bana poto Gina PMF abandi carrière na ndenge nini et a commis si biso lelo ndenge nini pour que tout le monde rôle pas Fabregas de temps en temps voilà. Ouais premièrement ba mbote na bato bazolanda biso partout dans le monde entier. Et puis mbote na nga na patron na ngai ke GT Kyrios Kuzarachi Messé de trop l'essentiel le maître de la musique africaine maestro chef terre na pese mbote belé et puis une femme na yazolanda biso maman Terialino bébé Jezi bébé Brian mère doublée maman utako bota mapasa maman Jeriana na Jerian na pese bango nyonso bazolanda biso mbote et puis partout bazolanda biso mbote na bino nanu yango donc parcours Gina PMF ya moulayi parcours ngeza moulayi na beta ngo trop et asuma zongela te mais lokola ezelo mobo na pesa ka ba briefing kaka Gina zaki ka boyete Gina zaki na palais Gina laki ko sepela trop na mambo musique tu vois non c'est pas trop mambo musique et puis na au travail na vela nga jeko burompela na au sala moi contrat mon azwa kana dezimbo c'était pour une année mais na katakango pour 5 mois par rapport à la monnaie ils ont marché te nga na kita la musique ezaki vraiment te ndena vana na palais chez ça na nga mimi chikeva mi check na boutique MTV na bon marché tant na lo babwe ba vena nga ba Bruno Lubika mbongo propre hein vena nga Bruno Lubika ya yebi masolo ba changer tout ya bon marché wana ba yebi masolo oyo Momo Stemai yebi masolo oyo Brandon Avatar yebi masolo oyo Abez autres yebi masolo Rex péché mignon bango ko baye kuna sima déjà donc tina ndoko vanda wana omona ke ozasuna boulot to vandi kaka bato ba oseka bimanga na boutique tout ça là mais Dieu fait grâce je me suna vanda na mon téléphone nga sona vela nga tidia picho mbinza busol na pese ba mbote abengi ngai Gina PMF ende nini maestro na mikili ala besoin ouvrir au sala travail tout ça là nenga senonga na prompte na pe na musala au sala te donc so bisinga ata sikoyo tokuta na mbula na bia yaka na sambula ti depuis chobuswala yaka na bon marché na sambula vraiment ti esenga ke masole banda quoi depuis 2011 ti lelo donc ba 10 ans d'expérience déjà 10 ans d'expérience dans le monde ya porte-parole dans le monde masolo mouvement zebele Gina PMF ça biso ba avantage nini okutana on a ba désavantage nini monaka na nzela musala ba désavantage na musala o ezaka ke sokoza polité oza impoli sokoza oza impoli oye bateni ni osala ozaka na ba désavantage parce que ba notamment ba place musu ba no beta yo ba place belebe ba ndo kanela mais Gina PMF tema biso ozaka mumpe donc ngai na ebika ke musala nga o fona tia droiture fona za la poli fona batu bazotala nga baza partout tala lelo sko boyo kuta biso na répétition to répéter donc mais obenga quand même na ebika musala nga fona sala yango on a biso ya droiture nga mtu et ça là que avantage na pena ba désavantage belete nga na ba avantage. Voilà, c'était la Gina PMF na ba réponse na e mais Gina PMF oko ko zong sa biso tango e na e pas Fabro okutaki Fabro na album nini puisque tout le monde ba misusu bayaka
na ebandeli déjà mutazune masolo mais yo apparemment yaki vraiment tango fa babani mama rambwango ouais ngana yaki tango maestro asalaki album na poto azali na niveau poto tango atindaki mutu aluka ngai etidia picho tango azwaki ngai wana bena tosali orchestre te mais nga déjà naoleka deya na tv déjà nayeba premier émission nanga naleka epai ya vie nanga die donné ya ngumba monsieur Chamberton directeur RTNC ayebisa ngai jina olobaka ndenge ezalaka ke bosala bamove bokobeta bovoyage banini bon nabi oui nayebi soka ndenge kozalela bon mpoz abenganga na mutu anga oyeke natali yo kaka mambo oloba nga moko kutina na dokte oloba deya boye nabi mpoz kondima ezali oya si topikaki nango ya torecrute bababa ti pe masolo pe light music ya lelo koma Villanova voilà mais et ça la ndenge nini oui oza ayant droit ouais vraiment ayant droit oh il faut pas payer ça ba respect belé mais oza quand même na poste mon na kata mouvement ngana sala nga porte-parole privé personnel confidentiel et puis familial ya maestro Fabregas donc ngana nga porte-parole mais avec fonction voilà na ina pengle na tuno moi question moi bojina PMF et ça la ndenge nini bato bandaka na bango jeu d'ensemble bakenda lelo oza toujours ko bunda ça te fait comment ngai sala nga bien parce que ndako tongi ndako yo moko bandi fondation ti otonga ngo bo sisi yango so lali peno oyebi kolala mama na pongi ya mutayebisanga eloko oyo masala nga Rigen Mwenze na kati ya Canada motema ya Katinguji abisina yo pena nde osanga na paye na bino bongo mona ondire samwana mutu muso akota te nga bite e apale na biso do sadi atalaki futela na nga ayeke chez biso eza donc et ça là on a bien chez bino oh là la l'aise tout à l'heure tout ça là donc ça chez biso chez nous je suis à l'aise mais pas ces à la bateau bakendara bakelo bana ba n'importe quoi et ça est porter bango rien à ba compte bancaire na bango malobisi lobisi nzoto après lobi moni bango so ba changer maloba donc pas ces à la voilà mais de toutes les façons biso mon père la paix plus puissant que la guerre. Voilà, eza ba réponse à Gina PMF au tout monde a sala musane bien abanda ina Fabro du début lelo baza ko continuer toujours ensemble et ça veut dire que atala asala musana est vraiment na ba norme. Gina PMF tozonga moi si mamuke ba promotion ya ba album wana. C'est vrai que Fabro a chara pe amizaka mais dis-moi pe apport na yo pe jouera parce que tout le monde a ba différentes chaînes matin midi soir au legana koloba. Et bon, on dit en français le parcours de la vie n'a pas de limite. Nous s'attendons que Moussa n'a pas de porte-parole, tu vas considérer. Donc, tant qu'on a porte-parole à Fabregas, et à ma cambo Fabregas, il y a un transmettre na batu. On va rejoindre directement chez eux. Donc, c'est ça. Donc, Moussa n'a pas de pour pousser peuple na poussa batuba baza pembe na artiste nanga balandele de près donc c'est ça mon travail voilà mais vous avez ça on peut bien est-ce que ba ko ça on peut bien merci c'est vous qui voulez non oui c'est pas pour te flatter mais ça là on ça bien photo merci beaucoup voilà tokolobela ba album ya Fabro o ezana marché o pe bima album ni ne sepelisa yo Nios tout album Nios tout il y a bisoti mais est-ce que tu as déjà chanson moko ndengeza Fabra oui bino ondete ngala koyeba mais bana poto ba olanda biso faut ba yeba rappeler que non Cursus l'album du groupe O Maestro Pesa Biso premier album Maestro Pesa Biso apesa nga pe chance na tsaka nzembo nga moko kuna titre nango za jour férié na yembango jour férié za nzembo Maestro yemba bina filé pa yembaka Bronsara yemba Beka Maemba nani pa yemba Jidol donc ça dit jour férié on a nzembo Jidol Michel Abisomoko un danseur qui chante donc ayaka danse Maestro yembisai ayamande na nzembo langa jour férié et nzembo na mbela vie langa blossor kabanga na Lyon
et puis nasangisa bango na boss Augustin Kuchi na Mwanda na beta bango dio Afrique na Europe. Donc c'est ça. Et mais tout le monde c'est là promoteur. Yo no ebi na oteke beta kana YouTube. So beti na YouTube au mona ke nzembo nga wana après nzembo ya Jonathan Kitima nzembo pauvre Jonathan oatika biso linda likipe à son âme. Après nzembo na yeza nzembo na ngande kota ba vie belé na l'album wana Cursus na Cursus l'album du groupe. Voilà. Et je n'ai pas meuf photo le bango que album wana et le titre c'était encore quoi? Jour férié. Jour férié. Ouais. Mais dis-moi, tout le monde a un peu les gars dans la chaîne étrangère. Si, les gars na trace pas en pamba. Et les gars on les paie moins lourd. Ouais, na teka ngo bien na président d'atigela nga kula na PAP bakara na ngado na sala ngo pe makambu quoi. Donc c'est ça. Voilà. Et Gina PMF nous dit que l'album Nyo surtout au Fabro Bimisa et ça l'a moi bien. Gina PMF et ça l'a bien. Voilà. N'a pas eu tout le bien non mais bon si côté mais album oh ils ont marché les albums nini oh ko et ça va na poto album oh bon on a marché les albums nini cible mise en jour mais cible mise à jour n'est vraiment to bande ko penser ko comme la na biso na cible mise à jour yango tende Fabro pesi biso na habité so y wana selon yo et concerné quand yo mto poser ma question mais ngala yebi ke ba fon na biso bato nyonso belinga maye so Fabregas 2020 to le cas to betagi na showbiz wana sortie officielle oh papa na bino ranson na yaki siko concert so ke logo déjà sali net esabu sala munene to kono na Congo yango showbiz so ida showbiz de sali plein bongo en plus maye soit en cohésion baba yaki mingi po benga yi papa na problème te bato bayemba en cohésion na public na ye moko maestro donc c'est-à-dire barumba na biso ekota lelo soko tambulo oyoka ba visible soko tambulo oyoka ba pave soko tambulo oyoka ba promesse soko tambulo oyoka ba Montpaul soko tambulo oyoka ba Novelas donc c'est-à-dire banzamo na biso ça marche ba kai love ezawana omona ba banzamo ezawana belé. Tu reproches à patron nini so non patron nenga za Paris Hollande biso oko reprocher nini to malamu nezara nini reproche no pin noko sala reproche na ngai pa na ezala ka ki mutema malamu na ye yango kana ebiston yango kana loba ne trop parce que na ebisa ke même boloba mabena bango te boloba soki batengami otuni nga reproche nini osala na tuni des questions dures tezela otuni nga reproche nini osala na biso reproche nga na sala ke ki motema malamu eleki muta vivre bongo te comprends na pena mabena mutu nyonso azanga mabe te mabe nezala nde ki motema malamu na ye mpona yo mabe ya Fabre Zara ki motema malamu na ye siko ki motema malamu nezala nini ki motema malamu na ye wana sikoyo eya savoir vivre. Voilà. Donc, na habité batu bana bango mais jour reçoit un soutan ya rozala na e ya sola na e o comprendre ye voilà. C'était la Gina PMF au toza robetane toujours li solo na wi bo s'abonner massivement na pesi bana poto mbote ya trop Miss La Isfafa Hollanda depuis Paris na bossa nioté Gina PMF pourquoi concert et sali mojar te bigamo ba corona mais bino boga na mino kende déjà ba tumsu ba okena bango non eza makambo boye ke batu kolobe sali mojar te lelo boye c'était prévu to beta le 13 mars 2021 mais sauf pandémie au maladie ezoko circuler na France 18h bomolala 18h bokoti couvre-feu biso to beta concert na butu to beta concert ne patron na biso a repoussé ki yango producteur a repoussé ki yango pour le 5 juin mais maestro tala que papa na yo ensemble beta le 13 juin abino to ko beta moi moko na papa na ngai te
nga pona biso les concerts na biso eza annulé te eza raté te eza reporté pour le 13 novembre 2021. Le 13 novembre 2021 biso nyonso na kati ya France double mix salle double mix na kati ya Lyon tobeta concert wana ba nyonso basomba ba billet na bango à partir en ligne internet en ligne ba basomba na ba Fnac bo garder ba billet na bino eza valablement yango bokote la concert le 13 novembre 2021 toza na kati ya France tobeta concert wana. Voilà. Vous avez confirmé biso bana poto ba Gina Pemef Ozala elongo na Fabre. On a porte-parole privé personnel confidentiel familial. Tant on a le bade abo état que privé. On a confirmé bino c'est 13 novembre 2021 Light Music et Villanova na Emoro Maeso Fabougas c'est pour la première fois to bete la bino concert en live na kati salle double mix. Salle wana pe na biso lelo boy. Et akana des Africains ba beta wana. Les abonnés ba Pisquare, ba beta wana Flavo. Il y en a combien de places? Et quand ça baba eza munene e kola baba ngo salmo eza munene so de ba Pisquare ba beta wana ba Flavo ba beta wana na limite ya salmo am ke puis troisième personne OK beta wana na DRC Congo aweza Maeso Fabregas. Donc ça dit le 13 novembre 2021 tozabo na kati double mix na kati Lyon précisément en France to beta wana concert na biso live bo somba ba bien na bino ndebo somba ba billets ça valable yango bo côté na concert wana c'est ça. Voilà, c'est toujours Gina Pemef au toza ko partager na ye Gina Pemef na kin boche mo pose na ba différents concerts to na ba pays de mo ba pays mike. Non, parlons des concerts. Tout le monde a mis sur le Libanda. Mais pourquoi Fabronde? Parlant des concerts déjà, parlant des concerts, c'est 12 au 14 mars 2021 au Tozabon le festival de musique du monde de Boaké. De Boaké na Abidjan. Voilà. Le festival de musique du monde de Boaké. Donc tobeta wana na Abidjan biso tobeta le 13 mars 2021 au tokuta na presque kuna biso tozo des avions à partir à l'aéroport tokuta na presque kuna na kati ya Abidjan tobeta concert na biso et concert za la teke yo mo ke proposer concert za ba bengi yo OK beta biso to ke beta festival si vous epsana proposer un concert ba mususu mona ke auditeur a ya te ya bengi mumpe la paix est plus puissante que la guerre. Dans le 13 mars, Bana Bichabo sélection de Zoyawana, Villanova au grand complet. Naemoro Maestro, tu répètes la bino concert dans 4 festival en live. Il y a un moment de tout ça, préparatif nango. Donc ils allaient très bien, ils allaient de citer quoi. Voilà. Au côté de la moi, des porte-parole au CPLA, on va s'arrêter Moussala Benetio. La part na Gina Pemef. Après, autant que la main sous quelques musiciens on peut passer à Missana Bango bien. Autant que l'angaka 4 musiciens passer à Moussana Bango bien. Na ba porte-parole 2, na ba musicien 4. Na ba porte-parole. Na ba porte-parole ndena saboye. Na tikala la selle. Ala ngamo. Ozara yo mom to sala Moussala bien. Gina Pemef. Na ngamo moi site. Te na lobi na ba ndeko no muso porte-parole ba sala pe Moussala bien Pemef. Ah yabiso te. Yo yabiso la otanga ka Jona. Ya Villanova te na lobi what the play na bitangela libanda pa ya bianda libanda po yo dato longo libanda ba osale beleti te na lobi ga de oyo appréciaka on apprécie que tag ba porter parole venanga ko jengandu et puis na violence encore. Merci pour Gina Pemef Fazon di ma grand na basara Moussala bien vraiment merci na et Gina Pemef na artiste et musicien. C'est vrai que mon nungu ezali. C'est vrai que mon nungu ezali et ça no banakin pour les micro to komi na ngolelo Gina Pemef et ça le bientôt ça le moins jar. Comme on a Fali Ferré et les autres moi pas problème mais ba on dévoilant si libanda ya mboka biso toza mumpe Maeso azana pour la paix est plus puissante que la guerre donc biso na biso so toza ini ba tu ya musika ba ko gagner biso te hein so biso na biso toza ini
bato misika moya baganye biso eza te bato misika na loba net ba ivoirien ba camerounais ba guinéen ba gabonais ou to ba américain ba français ba organiser biso te so toza ini. C'est pour cela moni maestro a instruira qui moi maestro moi a ba que non, la paix est plus puissante que la guerre. Mais soyez la paix est plus puissante que la guerre. Bon, que arracher paix, animateur ya batute ba mission batute ba ya et pas ya. Mais c'est mon peu o alingi kimi alingi peu na kati ya mouvement na ye. Na entourage na ye alingi peu. Mais bozu chomi a outi na ngambo ya ndeko na biso Robino Mundibu. Non, chomi ayaki akutana na ngana porte wana. Ainsinga non sir. On a un crash d'APMF, excusez moi solo oui, c'est oui, chomi to solo là. Non, ngai na chomi, parce que animateur na ndo boa kapa frère Boye, mais les lobo na monique, carrière na ngakuna simba souste, na luka vi na nga na villa nova talaka villa vie. Abi luka carrière no ouais. Kuna habité kuna pena. On dirait mutu na nga wana ye mo akomo boa kana ye. Parce qu'on a mon utilité dans nga. Animateur titulaire. Te alobi bongo, ya lobi bongo nga na bi makam na bango te. Fona talon bien posé. Oh. Luka pe somo sola na ye. Somi ana kati na ozo er moko. Oh ya yebisa nga ya nga na oloba. Oh ya yebisa ke yango. Mais yo mo poser que ba question te chomi mais nga na poser ba question ndeni muto ya déjà mona ke muto ana etamuka bien te. Eza villa no eza villa vie. Donc soko tika na lupango bongi. Bongi. Oui, soko. Donc nga Ibrahim nde na boso na koti kuna na bongi. Bongi vine bongi. Donc yo kotanga alors. Soko ya ko luka, soko yo sala émission. Donc ça dit tant abisinga bongo na c'est ça va na tala ko pe boka bien mais faut ba chef Villa Nova bazali to na CG na biso Yves Mbuyulu wa président na Mikili. To na CG na biso Yves Mbuyulu, to na chef d'orchestre Francesco Totti, to na chef Kenien na Mbonda. To na ba musu bazawana depuis ba kota ke wana ba mekie ça va kitoko bazue ba bibiso de atozuyo to c'est la patron ya to bandeni to kena donc somia zawana abwa ki pe déjà kalate boyo ke na merci nenga s'exprimer quoi. Merci, parlons un peu aussi to la merci et to la merci mais aussi c'est non mambuya mamba différents mouvements quand même. Yozo mona ngonde na tant que porte-parole privé ya maestro que Fali Ferré na lobby boy na biboy maestro za muto ayaki kotia pe na musique congolaise soki basangani pe koti et osala biso bien musique na biso ke likolo na kala polémique alaki makasi te mendombole andako gagner lelo boso botie polémique ezwesika au moins te contribuer pe lo hôtel ba banque na bamboko na biso ba compte bancaire lelo tozomona pe ba journaliste pe ba kabwani ba journaliste ba komi na ngambo Fali ba journaliste ba komi na ngambo Ferré. Est-ce que pe Fabre pe quelque part pas na mo ba journaliste biso mamwane ezala te pour la biso on est neutre biso mamwane ezala te pour la biso parce que biso soko ye pe. Voilà, nous allons parler de Brenda. Brenda, c'est un single tes albums. Voilà, ma solo ndo retourna yango. Parce que actualité ne vraiment toza nango vraiment yango pena. Actualité pena toza nango pena yango ya Brenda. Pour la minute oyo Sony Music yomo yebi. Et nous allons aussi parler de votre contrat na Sony Music. Comment vous arrachez qui contrat wana? Puisque Sony Music pour savoir il faut accompagner le savoir-faire na yo. Ça veut dire que Fabro a marqué qui vraiment Sony Music. Voilà pourquoi Sony et ça la qui appelle wana. Donc balobi na Sony Music soki ozanora ntela moi aussi signé contrat qu'on est. Donc coup de chapeau na Fabro pour na okota na Sony Music eza ba procédure rebelle yebise biso. Jeune les gars n'a pas Fabro. Non, Sony Music eza ba maison de disques moko minene na monde entier. Pour ça ozali na kata Sony ba monde entier. Ça dit eza ba maison de production et produira ba musiciens wa minene. Oh lelo tobi ke bala basama belé le roi ba pauvre Michael Jackson. Ba pissé à Sony Music. Donc ba talaki na Afrique, ba talaki na Afrique centrale. Mission nim tokozwa pas surtout na DRCA. Ba talaki c'est ba qualité, ba capacité, ba esprit spirituel. Batala ke matanga mwana nyonso bamona ke muto a convaincre biso bayoki pena ba nzembo
bayoki lokola ba Mosinzo bayoki lokola la foyer des miracles bayoki banzema maestro moi trop bamoni que non yenda za ba capacité o biso to lingeli misia zalela donc yaka to signé un contrat pour un projet zalaki bon album premier album ebima oyo et ça bon radar zone à risque on a risqué kaka zone à risque ça oh bah signé bon on a contrat na maison de production Sony Music donc Sony Music est là que photo donc ndeto zuyo boy yo obeta biso rumbate yaka sko kota masola urbaine tant koti masola urbaine babi bon sko loko koti masola urbaine boy photo testo na mwana moko Brenda donc première Brenda eza chanson composée par Sonima Music to eza eloko produit au Fabregas na pesi bana ya pot eza Fabregas a sala album mobimba mais na album na projet album na zone à risque radar babimisi ba tirer son moko o eza intitulé Brenda o Fabregas a benga bébé na ya liboso ya urbaine ba fanatique na biso nyonso ba villageois nyonso partout bozali bokota vraiment bo s'abonner na ba plateforme nyonso bokota na ba iTunes ba Spotify bokota na ba Twitter bokota vraiment bokota ba vevo wana bo soit produit na bino wana Brenda za mwana bokota poids donc za mwana que merci na bino déjà pour la monde déjà que zo kende bien merci na bino nyonso donc Brenda bena oka nzembo talaka nzembo thème ndenge zo banda na sali rêve moko compliqué na tokisa madesu na briquet donc ba rime maestro rime o ayebi rap ayebi que maestro sali ba rime je m'excuse jour na oka ki nzembo wana na resa yo lo Gims ne mbiango mais tant on est au monde que Fabregas c'est là où j'ai compris que Fabra Mbiso Likolo en tout cas les jours Fabra Ozon Akin faut na pese ba félicitations na vraiment vraiment kutu na ba merci pour niveau que la ba tierce ba merci on a sengie na mon cadeau na repesa été mais il tellement linga mingi biloko musique soka na kabela ta guitare ensemble mango pena na kabela na surprise merci na Musalo Salebi merci l'équipe technique Mobimba merci na Michel Bass ça dit merci na ba Dani Sente ça dit il y a une question les pommes et ça arrangé par Nani parce que vous avez les Bidens apparemment vous avez un contrat les Bidens non hier m'a amené de ici là to comme bon ingénieur na biso ingénieur Obatu Bayebi Kombo Michel Bass kilo ya mboka Michel Bass Mister Ngo yenda simba ki album cible mise à jour yé muta simba ki ngo et puis yé pe azo travailler pe na badani Sente o ba betla ba Gims ba sapé comme jamais mais so yimba lokwa Gims tedeni bato bazo betele bato ba betela Gims en plus ba na Sony Music ba ngomba betela donc ça dit et aka lokwa ba biso ke o denda lokwa Puff Daddy yo mo so ba biso bongo salonde il faut ça le bien donc ça dit bato ba yo ka Brenda et ça na biloko moko bien wana bokende ko s'abonner vraiment bokota massivement bo télécharger ngo bozanango Brenda bébé na bino urbaine premier bébé le minotaka ma soit risqué premier risque né yango wana Brenda so bino ba fanatique ne botikiye botie coup de pouce poto kenango liboso oza urbaine et puis ngana loba lisolo ya merci oui maestro eza premier deuxième album apesi biso ya merci pe robima kaka année oyo na 2021 donc faut mon cas de trop côté kuna ba bimisele Brenda et ba bimisele radar zone à risque na Sony Music urbaine de troyer mon koto Wanted Records les obimisa merci merci les albums au maestro pesi biso ba villageois 50% déjà ba ko salango a tant ba na Michel Bass Mister Ngo ba na ba trésor ya ba patron ya Kenji Sono papa na Kendra papa na Kenji mobile ya Zuzul Kadima trésor ya ba na pesi ba mbote bayaki basalaki yango awa et puis 50% basalaki awa ba memi on a niveau Europe maestro zo bakisa 20% après to kutana na Côte d'Ivoire kozonga na biso boye 30% netikali to bakisango pour album esila to bimisa yango kaka na 2021 oyo merci ezobima l'album du groupe ezobima merci mais ba to ba retenir kake le 13 novembre 2021 toza bongo na Lyon na salle double mix concert na biso eza annulé, ils ont raté, mais ils ont reporté pour le 13 novembre 2021.
2021 on a 2021 le 13 mars tous avons un festival de musique du monde de Boaké na kata Côte d'Ivoire to wana na Abidjan to beta wana le 13 mars bana Abidjan boya ebele to kutana bino kuna boyoka la bonne musique brende za wana eza pona bino boyoka yango bo savourer yango puis eza tekede to sala boye cible zo denda nango cible zo sala nango zo denda nango ba cible mise en jour yango sala mise en jour chaque jour mutu soka zo comme nze mo mikolo Jina tonton Djoubek fils Pabila tunengai tonton Djoubek Jina PMF oki na yoki sunze momo na découvrir sunze momo bona cible so viens voir mama ya kota la na bien puna nzambo so yoki ngo kaka ozongi mise en jour bébé Boudjazonga chebino te wana zali na dernier fils au sala mam na ba bonne chance na mona ki na voyage na habiter mboka ke ba bonne chance na quoi. Ah, mais big Lugutama be bana fabre tout lelo sans vous mentir baza vraiment na ba j'ai ba tambola kitoko en tout cas félicitations à Fabro. Mais oui, Lady Maître Patrick Beckham mais tu sais la na et c'est bon ya en tout cas merci na bana potonner tout bazo opportunité ya ko landa biso encore une fois bah merci Nabino c'était là Jina PMF ngana bino pesa un numéro de contact pour la bana poto. Numéro contact na pesa te yo ndo pesa bango. Na pesi kaka ba mbote na ser na ngai Lizi. Lisi limousine na pesi ba mbote ya zala mingi na Sandra Kadima les retrouvailles. Na pesi bango ba mbote Milka Raoul. Na pesi mbote na kata Canada. Natasha Motema ya Buxon Junior Bukasa maman na Brooklyn na PCP ba mbote ba tutu balinga Jina PMF Cédric Alala Michikeva Milchek mbote ser na nga Michikeva Milchek ba mbote na bino bosani mutuno bandol depuis Paris bango tout momo Stema joyeux anniversaire mère Elisa maman Elisa maman bota patron na ngai Maeso Fabregas c'était hier maman Elisa joyeux anniversaire ba place aux Ali et puis ba tout ya Christian de Cornes papa S papa bio papa solution moté ma mère Jenny maman na Elikia Mbuyulu et puis so ba mbote Marcelo Kavanda vanda bien maître Maurice Loma ba tout balinga Jina PMF la pesi bino tout ba mbote Brenda est là consommer Brenda boyo kakilelo boluka ki bent bozwa pe boy. Merci Jina PMF. Prompte. Merci mais le 8 mars quand la téléphone zo atana moi pants et ça l'a bien. On est comment on démodé. Comment démodé parce que on est na temps wana to sala wana ba l'émancipation de la femme. Les to comment na parité. Donc ça dit au mobile au sala moi ça ko sala. Au moi ça sala mobile pas ko sala. Mais le 8 mars je me na olinga bana poto ba le 8 mars to bete suna Jina mingi nde Brenda bogendo ka Brenda et puis bozela radar zone à risque na 2021 oyo bozozwa yango. Merci beaucoup. Kitoko na sepeli ya trop c'était la Jina PMF. Merci na benyos tout bazwa ki opportunité ya kolanda biso hein bazwa ki opportunité kolanda biso balobi bo s'abonner massivement toza wana pona bino na pessimiste là ifafa depuis Paris ba mbote na yo na pesi famille Mwimba sans oublier ba massa nanga sans oublier les caméramans patrons na équipe nanga Mobimba le résultat de cette émission je reste na bossa nyoté d'ici là portez-vous bien bye bye.